On a au maïté. On maïté donc. Oui, banate. Poso ba bengi ozo ba bien otindeli so batata mo sene bengi sorte ba rapoto. Ijtama Kusabio, déjà chez vous. Bionews Télévision, la télévision autrement. Prenez bien soin de vos enfants. Et voilà, chers téléspectateurs de Bionews Télévision, nous voici encore de retour sur Jita Makusa Bio. Voilà, nous continuons avec l'émission Makusa. Ça fait un bon moment, tout ça qui moi pause. Émission Makusa, ça a quitté. Sikoyo, to zongeli, émission Makusa Bio avec Jita B. Safi. Bozo mona lelo, tozo salangulu. Tozo salangulu. Na ndenge moko benga na benga ngo kikalungu. Donc on va découvrir ensemble kikalungu comment ça se fait parce que ngulu déjà tu es bien ngoza viande moko za kapete trop. Donc du coup il faut que ça lango pe na ndenge moko boye et panzana te elemba te eliema bien ngulu na biso to kolia ngona makemba ya kotokisa. Donc voilà pour les débits to présenter bino nano elubu na biso ya lelo toza na ngulu na biso courgette toza na poivron ndembi tomate céleri un peu de gingembre qui ail muscade voilà oyo tobakisa bomo nango tobakisa mais pour l'instant oyo toza nango sur place Yangoyo. Quant à moi, je vous dis merci et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc on continue. Merci. Ijtama Kusabio, déjà chez vous. Bionews Télévision, la télévision autrement. Bobokola kieo, bozela, bobatela kie, bobonga, botangisa kie, mama, mwana na bino mwana na bino yambo ya botama olukaki oya zala obatelaki oya kola bobokolaki oya bonga botangisaki mama mwana na bino papa mwana na bino bana Daniel Lebika Master Borfelin Ai, não, cara.
base. Base, vraiment donc on a battu Écolieuse télévision. Voilà, l'émission continue toujours avec les invités. Les invités n'a pas de voir à déguster. Écolieuse Makuya, déguster calé, ça va comme la star maintenant est théâtre. Makuya, on va déguster ma plat, on va déguster combien on peut déguster. Oh, comme on y a zappé na plat na yé, on va y ça là. Peut-être aux occasions ya kolamba ya kolakisa ngo na bato okoki kokontakte biso oexplike biso repas na yo ndenge nini ezalaka ndenge nini elambamaka comme ça biso tolamba epuis tolobaka vérité voilà repas oyo euti epa mama intel wana namoni mama Yvonne Loboko na Londres mama na Belgrace mama Yvonne Loboko oyebisi biso plan na yo oyo olingi na ndenge ya bangolete tolamba mpe tolamba bato nyonso bakodécouvrir mpe spécialité na yo donc eza nango kaka te fo tolamba kaka biloko na biso ya Congo eza kaka te fo tolamba kaka oyo biso toyebi yo mpe oyebi eloko moko boye peut-être oaprene yango na mboka moko boye recette wana oza na besoin ezala publie oza na besoin bato nyonso to bayeba kosala yango en tout cas nga soki obengi nga oexplike nga tokozaka biki na fer komi après tosali bato bamoni wana nazomona mama Eugénie na Zambetene mwasi ya papa Jansi ye Eugénie ya nanga mongwandi soki olingi tosala mwangukasa mwangukasa na ndenge ya bangwandi tosala kaka tosala kaka tozongeli Jita Makusa Bio ezongi na ngai na ngai à chaque numéro donc esinga mpe barepas esaka bien quoi esala bien partager ma expérience partager ma savoir voilà image nanga mpe ekoki donc osala ai oyo nazolaka mai moto nabaki mai ya moto wana natiaki yango mwa mungwa tokaka te lokwa susu lokwa ngombe te mpe tokimoni ngo epanza yango ezaka so otie épice donc ondire tosaute yango kaka fo tosaute yango apres dikali po esuni ezalaka makasi esuni epanzana te ngulu mosusu eza komona misuni epanzani wana ezali soki kitoko te na olia voilà donc c'est ça oyo aza na repas
oza na repas na yo contacter biso opesa no biso mbongo te pour to réaliser yango biso to réaliser yango na bamoyen na biso moko yo contacter biso kaka apesa biso repas oyebisi biso ndenge balambelaka yango oexplike biso yango bien et puis biso tolamba tolakisa na bato voilà repas ya intel apesi biso tolamba repas ya Ornella Zokere abi tolamba modèle oyo baluba balingaka modèle oyo JC Mbayo aliaka voilà donc tozawa kaka mpona kolamba oyo biso toyebi te tozawa mpe mpo tolamba oyo bino boyebi wana bato ebele bayebi te biso mpe toza mpona kosalela bino voilà yango télévision. nasopeli yango na molundu na biso boye osi pesanga lutu cuisine nango eza monene te cuisine nango eza mokie donc so nalobi tokota na cuisine na ngai na cameraman na percheman tokoka te donc yango ifo tolambaka libanda ya cuisine oye tolamba na kati ya cuisine eza te tolamba libanda ya cuisine donc voilà nga nalinga kotya mosuni mwa tangawisi esalaka bien maya nalinga kotya mosuni mwa tangawisi esalaka kaka bien epesaka mwa saveur moko boye ya ndenge nango moko kaka ebele te ya monene te eleka te eyokana mpe te esalaka bien mwa tangawisi tangawisi mpe balambela yango biloko nyonso bato mingi bayebaka mpe te tangawisi ata na pondu olamba onsi tangawisi no bien otuti yango na pondu mpe esalaka mpe pondu kitoko neti bato bandundu balingaka mokubi sikoyo biso bangala ondire tolingaka tangawisi na place ya mokubi un peu de tout. Des ciboules. Et puis elo mususu bato ebele base plaignaka mpe koloba ke biloko basala yango kaka sauce ya mai ou soit bouillon et tout nga selon ndenge mama na biso alakisa biso kolamba mama na biso vraiment azalaki na style te ya kokata baépice na mbeli toujours kotuta na liboka pourquoi parce que épice oyo batuti bakati na mbeli omona sauce wana ekonata te kwa sauce ezala kilo te sauce ezala mai sauce ezalaka lokwa sauce ya bouillon kwa sauce moko eka ya mai ya likolo mais épice oyo batuti vraiment na liboka otuti ai na yo otuti muscade otuti ndembi otuti baingrédient nyonso tu kwa na liboka après l'air osala sauce omona sauce wana ema kilo omona sauce wana ema bien lelo tokoma omona ata madeso ya pepe soupe pourquoi parce que épice nango etutamaki te na liboka voilà etutamaki te épice esalemaki kaka bongo likolo eza bien mingi soki ozolamba bouillon vite fait voilà okoki nango kokata nango baépice nango na mbeli okati otie na mwa bol mais
soki ozosala vraiment sauce lobi mutu moko boye abetenga liso abi naza na besoin nalamba mbisi ya mai sikoyo po ebima vraiment bien mpo nasala ndeni ngabi te il faut kaka kobongisa baépice non bien otuti epuis okalingi yango bien epuis il faut baépice ebela donc ebela na mafuta kwa ebela na kati ya sauce te ebela vraiment na kati ya mafuta ebela vraiment na kati ya mafuta ça biso bien makasi on ne peut pas enlever mungwa oyo eza mungwa ya libela eza te ke nalambi lisusu natie lisusu mungwa te muscade mungwa libela yango wana nakolambela kaka mungwa wana nakobakisa lisusu mungwa te oyo yango mona ya biloko ekoti vraiment épice ekoti mungwa bien ntina mokuwa pourquoi parce que soki otuti épice na yo na mungwa parce que soki osali épice à côté okatikati yango na nani na mbeli ou soit osali yango na ba râpé ne torapaka des fois omona ezala nango na mingi te mungu ekota bien te parce que mungu eza à part mais oyo ail muscade tangawisi nyonso tu naotuta omona ezala bien ezala na goût po nyonso tu ekota deja na donc ntina mokuwa oyoka goût ya biloko nyonso tu ekoti tuti ai tututi muscade tangawisi epuis naobakisa poivron tutango esitielanga mai ya moto na mbilika oyo na nini wana biloko ya congélateur wana bavivre frais wana nde ezalaka vraiment obligatoire okolamba yango te sans ke osala boye okolamba jamais babiloko wana sans ke osopela yango mai ya moto mpo olongola baformole olongola babiloko nyonso to wana frigo ezalaka vraiment obligatoire soki ozolamba ifo cadre oyo so tosali ya ngulu oyo
po pe ngulu ezalaka mwa oyo eza ngulu ekomela nkengo ezalaka mwa zeye Kanga fungoli. Kanga yo kanga. La sonde Master Borfelin. La sauce. Awa sikolo ko eza na likamba sauce. Tosala biso sauce te, totyana biso mai te, supu te, biso tolamba biloko ya supu te. Nous ne sommes pas obligés de kotuta l'épice na biso oyo. Na sukokata kaka bien. Soki nde biloko ya kolamba ya pepe supu wana nde tokoka
kata ba épice te mais tokotuta na liboka nde totuta ai na muscade tokotuta ngo na liboka po biloko wana esengaka batuta mpona goût po chaque eloko fo ekota na mosuni biloko mosusu olia oyoka omona peut-être sauce eza elengi omona sauce yango eza goût sauce yango eza bien mais musuni vraiment eza na goût te musuni eyaka musuni de toutes les façons musuni ezalaka na ndenge nango mais oyo vraiment soki olie oyoki ma goût vraiment ya musuni vraiment eyokani vraiment elengi vraiment na moku ati eyokani bien c'est parce que biloko eza bien épicé. C'est très important. C'est très important. Tous à cas, basi ya ba bouillon te quoi. Aka basi ba bouillon. Nga bouillon a été. Tous à peu basi ya ko lamba pepe sou. Donc bandeko balanzi ya BioNews télévision, BioNews tout vos occasions ya kolanda émission na biso ya lelo Makusa Bio. Donc Makusa avec JTB et Safi. Ce que vous appelez na repas na yo, on a tout à l'heure. Donc nous sommes là pour tout partager ba expérience, tout partager ba savoir. Yo oza pe na repas na yo peut-être créa. Pour yana bato musu ba créa ka. Ngana na liki na moi elle s'appelle Joyce Bay a créé ba plat. Alamba kitoko makasi. Alamba ka kitoko makasi. Donc ndé maman a sa bota biso 4 filles. Et ana fille oté na libota na biso leki na olamba. Alamba kitoko makasi. Donc voilà, ba plan na musu sa créé ayemo. Aki winja sombio. Tunengona nini ya wana bavanda kaka nde mikolo ya sako molese biso mbala batokisa bakalinga eyaka bainnovation ye nde totokisa ngulu po atie mbala na kati mbala pe limbi abimisi yango mpe akalingi yango mpe ndenge kaka okalinga ngulu wana. Il y a plat moko bato baliaka yango lobi ya bakanga bi on alia boete créer ba plan donc il peut oza na plan na moko créer ya kaka to partager et tu le soka solo c'est le so voice numéro eza wana na bika ça y est transférer on a numéro nanga et voilà quoi. Ça la langue vraiment bien. Ça la kaka nini boye. Et puis pour le nyonso bon bafungwa desu wana nje mukimba ebijandi balamba. Nje mukimba ebijandi balamba. Ça moi eloko oyo mokimba bayekini balambaka to apporter un plus na savoir ya baninga quoi alambaka na ye ngulu mais so alambi ngulu elimaka po elle sait pas quoi faire mpona ye ayebi kaka ke ngulu ezala nango pete na ndako na bango olamba eza Maman la Joanna, nakanisi tu maman la Joanna. Vanessa, ipandi batokisi vous avez motema batokisi mipandi etokisi lembi après bazongo bakalingi après bazwi basali pepe soupe bakalingi sauce donc omona donc miku misuni ekomi potopoto ale mikuwa na mikuwa ya non wana ezalaki epa ya biso
et pas grand frère Nangai, Sony Chomo. Donc, cuisiner na bango na évité. Michirotoso va zwaka ye wapi. Ando c'est la bomba pas mon koso na poche kuna kana sibika. Micho makamni nyolambio. Ah. On peut aussi ba misana eka nelevi wana. On mona normal. Je que normal donc voilà. Tout n'est pas normal quoi l'aime sous. Au mona gina nté que musuni na ope ko iko episa ngona mwa tangawis. Oyebaki pete ke poivron pe batutaka na ail na muscade. Voilà, peut-être au découvrir en lelo na Jita Makusa. Donc ils aura un plus toujours sunga kaka toujours bakisana kaka mo courgette. Voilà, avec ma voisine d'en haut. Bon, comme ma voisine a bon sala. Voilà. Quand il y a un bac qui est, on a vu tout ça, on a fait un pépé soupe. Le là, il y a ma caca bongo. On y touche moi. Courgette. Je vais mon rôle à légumes. Il faut chaper moi. On bouma ya solo. Donc surtout, oh nous tous on mange un peu mélange. Faut chaper carottes. Faut chaper à maïs paumé. Nous coachons beaucoup à l'année sur le dépôt. Tu vas comment aller à ce que ma caméra. Soit on a quand tu es en haut. Erreur na ngeza parce que na tuna quitté. Puis bah tu vas un peu pour déguster, bah éviter, bah on déguster. C'est ça. Donc du coup moi na tchela bango, bah bloque bilé zate. On a tché boya, on a bien ka hauteur, on a bien ka hauteur. On à la limite tout ce qui n'a vu ce cas bout. Mais tout coach en carottes, tout coach en maïs paumé, tout coach en champignons. Tout à l'heure même l'air na gamila, na sumba ta pose. Na sumba pose pour no tia mo pose. Voilà. Télévision. Merci vous remarquez que ma amis, c'est moi qui est kako na tchaki juste pour et permettre épices et pota. Na tchaki on kaka pour na épices et pota. Na tchaki on te et toka et lembaki. Un peu et puis sur un tout petit haut et pour vraiment en fait un voilà. On continue. Moi, boulot, hein?
toyebi ye toyebaka na biso batournage nde eza tout le temps libanda tout le temps na batournage mpona kosala nini eza mpo nazala na pas trop batournage ngai ata deux fois par semaine nasalaka Jita Makusa Bio. Voilà. Maiwana ndenge yokwana ezotoka maiwana efekauka nyonso esalemaka na kati ya nzongo wana po baepice wana tokutaki yango mamu wana kaka yango nde tosala nde nalobaki tokotya eloko nyonso tu tolingi na kati ya nani na biso oyo nyonso Voilà. Jita Makusa Bio, déjà chez vous. Bionews Télévision, la télévision autrement. Voilà. Kaka ya mbimba ifanjaite ebite kwa ndime kaka on va passer ça.
Awa ndona biso nyonso tu tokataki ndembi matungulu courgette nyonso na mwa solo totiaki nazalaka mafani ya aubergine te na basauce. Je sais pas pourquoi bato bakomaka eloko nyonso to aubergine. Premièrement biloko aubergine ekolaka noki biloko so batie aubergine eumelaka nango mpe na kopola. Et puis aubergine mpe elekisaka bato libonza sikoyo komomona bato bakomolambela mingi ka aubergine asala boye atie aubergine asala boye atie aubergine. Nazala mafani ya aubergine te. Aubergine elekisaka bato libumu. Aubergine ekolisa biloko. Aubergine eza biloko nango oyo soki osali olie mbala moko kwa. Eliama nango kaka eliama nango kaka mwa boye tokana kalingeli ngulu zongisa mwa ndambo chango mai basolo bacourgette donc elemba kaka na vapeur. Matungulu ebota mai ndembe ekobota mai tomate oyo mpe ekobota mai mwa mai wana ekolembisa courgette ekolembisa solo na biso. Ya na fie nakanisi ya na fie ya na fie abijita nazoya na bandoliaka epa na yo ya nanga na fie zokere zute mama na Priska Masikini mwana Jomas voilà balamba kaka balamba te barata. Voilà ngulu na biso na kanisa ezali kaka to kitisa. Moni deja mai wana eza mai ya matungulu, eza mai ya tomate, eza mai ya bandembi babiloko wana moto ezobimisa mwa mai. Epi so tozipi yango mulunge oyo deja moto eza esu makasi te na mabakisa mpe esu makala te parce que mulunge nde efo elembisa basolo wana bacourgette wana babiloko oyo nyonso to elemba nango kaka na mulunge. Sikoyo na baluki awa oyo ifuna sala makemba makemba tuta na osala lituma na biso na kotuta likemba na nga na manioko
biloko wana totokisi manioko ndeka totokisaka totokisi pe makemba après batuti yango olakisaka ya bino nde na osala yango donc nazobeta sete vraiment na ba recette na nga moko bolinga te na ekoma place moko na kale nakoka te ensemble nanga na bino so tosangisi mayele tosangisi ba recette oyo alobi jita lelo lamba boye okuna pa bijita lelo lamba boye donc wana nde tokokende mosika kwa mais soki kaka nga moko ekoma ya moma donné nayebi su te nalamba nini mais en tout cas po mpe na suka eza nani tobimisa barepa bamama balukele wana tobimisi mpe kote ya bangwande kote bamapo zokere kote ya baswazi zokere la métisse noire tobimisi babiloko ya bakote na bango tosaliti aka esimba en tout cas tantima Pauline abenganga oyebisanga barepa nino bandaki kolambela bato na Monaco oyebisanga barepa wana bato bavivra yo te mapozo okere na Monaco bato balia te oyo bazwaka occasion ya koya kolia na restaurant na yo te sikoyo badécouvrir yango ati benganga yebisanga jita kote wana lamba boye kote wana sala boye esanga bien makasi voilà tolambalamba orne nayebisanga bajise baliaka nini baluba bilona bango balamba nini mponga na moliba te alanga mongwandi donc baluba babenganga bayebisanga bilona bango baliaka nini bakongo bayebisa ngai bandande baemba banyabungu banyabungu mpe bobenga bayebisanga bino bolamba ndeni sa nayeba ndenge nini bino bolambaka tolakisa bato oyo repa ya banyabungu oyo repa ya baemba oyo repa ya bandande oyo repa ya basonge oyo repa ya bashilele oyo repa donc bikolo nyonso tu batutu bazalaka na baspécialité na bango bashilele baza baemba bandande banyabungu bato nyonso tu wana barega donc bobengi biso na barega bakuku somba mwana balobani bunye barega bunye busoga voilà bobengi boyebisi biso na barega tolambaka boye tosalaka boye biso mpe na baemba spécialité na biso baemba eza boye biso mpe balokelenga mama na nga aza lokele donc kote wana na omona pasi te na osalaka oyo mama banda osala na bangwande mpe boyebisi biso nga moko mpe naza mongwandi papa na nga aza mongwandi donc bikolo mibale wana nazwi charge na bango na obundana kota balokele na kota bangwandi siko kota baluba cousine na nga Ornella Zokere mwasi ya JC Mbayo aolakisanga nde balambaka epuis mapo Zokere aolakisa ngai Swazi Zokere bolakisa ngai donc ya na fi azoya ya na fi foalia donc voilà quoi bolakisa ngai bobenga ngai bayombe babesingombe batandu donc bikolo nyonso tu ya RDC baboa basoko bikolo nyonso tu bobenga bolakisa nga ndenge nini bino bolambaka po tobakisa mayele tobimisa yango na itando ike bato nyonso tu bamona voilà makemba na nga nasi nasali ngulu na nga déjà ezokita nango dans moins de 10 minutes naokitisa yango déjà makemba mpe ezokota na moto epuis nakanisi tokutani na dégustation mpona lelo tosuki awa
et tozela invité na biso oyo akoya kodéguster biloko oyo apesa biso ba point. Merci, à la prochaine. Jita Makusa Bio, déjà chez vous. Bionews Télévision, la télévision autrement. Ben voilà, repas na biso ya lelo ba ndiko balandi ya Bio News Télévision Makusa Bio avec Jita Safi. Tolamilaki bino ngulu, tobaki ba invité na biso bakoya, ba mutu bako apprécier, ba mutu bako tcha ba point. Ngulu la biso e lambami kaka ndenge na lakisaki bino, tosomaki ngulu ya fraîche ba bomi lelo vraiment. To bongisi yango bien, to sopelaki yango mai ya moto, mai wana tokaki vraiment malamu, to tchaki mwa mungu na mai, après to sopi, après to tutaki ai na muscade na mwa muke ya tangawisi na piment vert, donc to tutaki yango ensemble, to tokiselaki ngulu. Na bengaki mwa kotoka te parce que na linga ete ngulu elemba. Moni ngulu eza musuni ya pete ndenge na expliquer bino. Ce qui est toki mingi et ko perdre goût nango et ko ma pete donc to toki saki yango moi minute mukie après to kalingi après to sali sauce na biso poivron courgette tomate ya mbuma matungulu céleri ndembi to toki saki yango pe na feuille de laurier donc tout ça qui nyonso to na résultat yango yo makemba na biso pe ya kotoki sezawana ba invité na biso ya Elubu ya poko ya lilo ezali Chéri Katumba. Papa, bonsoir Chéri. Bonsoir Jita Safi. Donc tu es mon invité aujourd'hui, je te laisse d'abord manger. Et je trouve que c'est mieux, surtout que je dois noter à la fin. Voilà, et puis tu me diras quoi à la fin. Je dois Tout ce que côté. tu veux. Non, je dois côté, non. Voilà. Je sais que tu es un garçon intelligent. Et puis voilà, j'ai encore un autre démon, je sais pas. Awuchi wapi nzambe na ngai Rémi le Kovo Kovo d'or garçon base mais yango net babisala beza malonga bato bandima nde Kovo d'or asali bato bandimi pe atuka nazali nayebi programme te mais namoni kaka kuna babisala balambi pe na mongulu pe na ndenge na makende motokisanga bimbon naya nayoka boko ya Jita ndenge ezalaka comme ça bakoyeba suite yo tuko yebeli Jita na ndeni te nayebeli olambaka na yo mais osikoya lelo par rapport ndenge olambeli yango sikoy faut togoute nanu mponga nayebi ke yoyeba biloko misusu ondosala bale réveil mwa bobeti mwa babuyo moko boye tolie mais siko oyo ndenge eke nango na ndimi teke eke na ndenge bale réveil oyo pene namoni ke pena babiloko moko boye me nalia yango nano nayoka nanu na nsima nde bakoyebaki makambo ya kitoko elekani yango. Ok, de l'autre côté on a Tridon B et Mobutu. Mobutu babi les bogards. Maman a dit ça bota mwana ya mobali molangala. Pardon, ozi wapi le kaboy. Ça va pas. Mon mec qui toque quand l'équipe a mbani ta famille sur la beauté. Mais tu es très bien la beauté. Les gens pour le bâti. Baremio, on l'équipe kuna mwindo. Mais tonton Bez, voilà, bon. Maintenant, il y a Gravette, il y a spécialisé parce que je te déjà bien. Donc, mais tout en 2021, il y a ce qui est Samina Olamba. Pour chaque année, il faut améliorer mon salaire. Oui, qu'on est en haut quand il est là. Toi, on a janvier. Quand on a février, toi, on a janvier. Tu es tout raté, même quand on a ma casse, il y a raté, c'est comme moi aussi. Kovo d'or le bar, caca vérité. Donc, monsieur iPhone 12, Chéri Katumba, ton lien au but au tchatché.
Wana solo. Ochaki solo parce que je me suis dit bah tu vas comment au chamwa nini carotte nazaka allergique nazaka boé. Donc sinon biloko oyo au chamwa ta mon champignon na luka ko to moi ba banani na chame ezali no de tongo. Donc voilà, na solo na courgette. Ndinga est accompagné avec l'équipe. Jita Makusa Bio, déjà chez vous. Bionews Télévision, la télévision autrement.